Bonjour, bonjour, bana mama bambote bambote na kumbo na Yesu bisika nyonso bozwami na pesi bino mbote c'est Noela TV, la famille, la Chine. En tout cas, bisika nyonso bozwami ba bizu bambote nzambe ya bomba pe abatele ya biso sans nzambe ezali mobulu bandeko bana mama. Biso ba africain boyebi ba famille to utaka. Bato na bato balobi ke bazali na makambo na bango. Mais biso tozali na ba oyo ya nzambe oyo ya pona. Ifu eloko nyonso tokosala kombo ya nzambe na monoko na biso jamais tokoki kobosana yango parceke yango nde bilei na biso mai na biso akomela yango nde bapa na biso nyonso oyo tosalaka oyo tokendaka bana mama balobi ke Karine Mokonzi la baronne mama ya Arieta Bilao mwasi ya Dimi Belao oya koboya sala mokili na oboya pourquoi ezali moma ya Karine Mokonzi ezali tana ye azo sepela na tana ye oyo nzambe apesi ye balobi ke moninga azwi sepela yo pe yo kozwa ya yo batu pe bakosepela na bozwi na yo soki okoti likunia keto oyebi ke kozalaka moto aketo nzambe mpe akofina yo mapamboli na yo ate ekomaki na liboso ya porte na yo ekozonga babiso baoyo topona na biso tosepela lipamboli ya baninga yango mpe nzambe azopambola biso azomatisa biso na beeskalier tozokokendeka na beeskalier tozokomata bana na biso bazokomata misala na biso ezokomata oyo nyonso tozokosala na maboko na biso ezokomata ndimango bana mama na kotela bino la baron mama ya youtuber lolenge azokoloba mpona makambo ya mbetu na ye eboye eba oyo mosusu bato aketo bato motema mabe bazokoloba ozolakisa kaka mbetu ozokosala kaka mbetu azokobeta tolo na ye lobi ata nzambe azwi molimo na ye akokende na kimia mpo ayebi kete na se na mokili oyo avivraki na ye bien alalaki ne na mbeto na ye ya 6000 pourquoi pas mbeto ayikeya abuki yango atie libaya wana na moto mpo na kolakisa ke ndenge ozokovivre na sa mokili mpe fo ovivre mpe bien heureuse eza te kaka ozala kaka moto akolela ya pasi tellement kolela Karine esi esuka nango nzambe alobi te yaka napangwisa o mpinzoli na misu ozwa esengo te esengo la baronne mama ya YouTube mama ya Arieta Belao la famille nazotiela bino boyoka ete ya biso mosusu pe ete ya bato mosusu soki ozokovivre sala eloko pe ya bien fanda bien eza te kozala kaka moto ya pasi kaka ozokolela wi toyebi eza na bato bazokosouffrir bazokomona ya kolia te ya komela te place kolala te mais eza te ke yo pe ozala kaka bongo ya mpeshe soki oza na mbongo na yo osomba te bandeko il faut kovivre oza na se ya mokili mabe ezali nde ozomilakisa ozomisala yango n'importe quoi mais soki ozomilakisa na yo te ozoloba no simple ozosala no simple pourquoi pas donc bana mama bozana yotela bino la baronne mama ya mwasi ya Dimi Belao bao batiaki balobi ke lukuta bokolela na monoko ya mboka Karine asi asota akei bozana tiela bino boyoka la baronne alobi atika na ye makambo ya ikeya kala ebongo yo otikalaka na ikeya te je pense pas bozela vomi bolalaka na bambeto ya ikeya mona te nga pere na uta akili na yeba te na somba mbeto ya ikeya mais ere na vandi mwa inane na poto na yo comprendre ke te na place nalata Versace na place nalata Gucci vomi nalala nde na mbeto ya 6000 euros vomi bolalaka na bambeto ya ikeya mona te nga pere na uta akili na yeba te na somba mbeto ya ikeya mais ere na vandi mwa inane na poto na yo comprendre ke te na place nalata Versace na place nalata Gucci vomi nalala nde na mbeto ya 6000 euros vomi bolalaka na bambeto ya ikeya mona te nga pere na uta bolalaka na bambeto ya ikeya mona te nga pere na uta akili na yeba te na somba mbeto ya ikeya mais ere na vandi mwa inane na poto na yo comprendre ke te na place nalata Versace na place nalata Gucci vomi nalala nde na mbeto ya 6000 euros vomi nde mbeto ya 6000 euros po donc mukolo ata na kokufa
nzoto bandola na mbeto bien bino bo préféra perruque bo préféra sac à cher talo à cher mais bolala na bambeto Ikea bandaku na bino ba rideau ma bolala na bambeto Ikea mona tenga père na uta akini na yeba te na somba mbeto Ikea mais un avandi moi inane na poto na yo comprendre que te na place na lata Versace na place na lata Gucci vomi na la lande na mbeto 6 000 euros vomi nde mbeto 6 000 euros po donc mukolo atana kokufa nzoto bandola na mbeto bien bino bo préféra perruque bo préféra sac à cher talo à cher mais bolala na bambeto Ikea bandaku na bino ba rideau ma bana mama boyoki bino nyonso Karine Mokonzi aza na raison ya koloba bongo paske nga nazoloba boy po biso mokolo tokufaka bana mama eza na mutu te oyo akoki kobeta toloke place ya akufaka bazwaka nyonso ya ye mbeto na ye ya kitoko makambo na ye nyonso ya kitoko bamemeli ye na tombe na ye na cimetière na ye te mutu moko te batiaka biso boyebi nini na 2 mètres 2 mètres kaka 2 mètres carré kaka batie biso oko discuter te oko loba te ke pourquoi botienge na 2 mètres fale bomemanga na mbeto na ngai ya kitoko yango soki oza na mokili soki oza kovivre soki oza na moyen pourquoi pas osala mais soki oza na moyen te sala oyo ezokoka na mongongo na limite na yo balobi ke soso amelaka eloko na munene ya mongongo na ye jamais soki mongongo ya soso eza muke akezwa eloko ya munene ate ekokangama ye Karine azoloba ndenge ye moko aza na vie azovivre na oyo azokozwa pourquoi pas soki lelo Karine akomi kolakisa yango mpona nini paske bino moko na bareseau sociaux bato botokaki ye bato bolobaki bopesaki bakombo nyonso bolobi azwaka te akoti kozwaka te akoti kobongaka te akoti kosala eloko boye te eza bino moko yango sikoyo ye amoni lelo sikoyo asote akomi sikoyo première na bato oyo babanda ofinga ye oyo babanda oyela ye bamessage oyo ya mabe oyo eza na kati na ye te oyo mpe nzambe na desine na ye alobaki yango te me tanke biso bato ya mokili tolingaka kaka kodiminye mutu kokitisa mutu na eloko oyo kutu nzambe ye moko alobi yango te me biso tokomi bapremière na place ya nzambe biso tokomi kokorge nzambe biso tokomi komona na place ya nzambe yango na retour aye kolakisa te na biso oyo nyonso oyo batokaka Karine te azopesa message azolakisa message wana na bato batiaki point na vie ya Karine na bato oyo balobaki ebele na vie ya Karine azwi nzambe apesi ye asali effort moko te abomi mutu te abundi te ayibi te mpo na kolakisa ke yo na ngaku na mpo ozwa l'essentiel kaka ke zala confiance na nzambe na yo pe na yo moko d'abord pe fo zala confiance na yo kolanda pe mutu oyo azoloba kuna te peut-être azoloba kaka ke mpo adétruire yo mpo alembisa yo mais soki ke kolanda mutu wana azoloba kuna te akolembisa te lokola Karine Mokonzi balobaki basalaki nyonso soki azalaki mwana mwasi moko azalaka faible na esprit na makanisi na nyonso bolingo boyoka pe ke Karine ayibi parce que bayebisi ye boye Karine asali boye parce que balobaki boye mais asalaki yango te azalaki kaka fort alobi ke te nga nakotelema kaka ngwi nakosala pe eloko mabe te nakotikala wana yango na retour aza obligé akolakisa bino ke non na vie en tout cas bomona mutu pamba te na vie bomona te ke yo soki okomaki première yo soki ozwaki mukanda yo soki okomaki poto avant yo soki ozaki musala avant yeba ke nyonso silisi te mutu mususu pe akoya après yo pe akozwa mutu mususu pe akoya après yo pe akoleka yo soki boza na guerre mais soki boza na guerre te mutu neti Karine ndenge azokolakisa bongo oza na yo fana na ye pourquoi esala yo pasi ekosala pasi na bato oyo bazalaki na ye guerre bato oyo balobaki Karine jamais akoti kobonga bato oyo balobaki Karine jamais akoti kobala bato oyo balobaki jamais Karine akoti kobota mais siko nyonso o bolobaki défi oyo nyonso bopesaki na Karine nyonso asi akokisi yango nyonso asali yango siko bokofinga esusu na nini siko nini yango bokoloba mpona kolakisa ke na vie
En tout cas, tolobaka bolamu na mutu. So toloba bolamu na mutu, nzambe pe kokanisa yo akotala motema na yo ke te mutu wana motema na ye ezalaka nango vraiment ya mabe te. Motema na ye ezalaka ya bien, azalaka nde puelele, azalaka nde clair. Alobaka nde vérité. Alobaka nde couleur noire eza noire, couleur jaune eza jaune. Nyonso korena alobaka bino omona kaka mabe. Bomoni awa ya artiste na biso Gianni Faye akufi pe ya son âme. Aye kolobake baza na faute mwasi na mobali. Bolobaki tozokende kofinga Karine wana aza na droit te ya kokotela la bline oui ya kokotela ye mwasi wana aza mwasi na be. Oui bien sûr toboyi te aza mabe. Biso nyonso mabala na biso na bandako na biso nana ngo alobi kaza na mabe te nana parce que ya bango ba ebimi parce que baza ba star yango ebimi na bandako na biso nyonso oyo aza na problème te oyo eza peut-être koleka la brine wana aza te eza nani ezali aye kopesaka point de vue na ye boboyi mais lelo mundele abimisi nani nina ngo abimisi diagnostic na ye donc abimisi ADN na ye ndenge basali ke azalaka déjà depuis na malade. Siko balobaki la brine wana moto abomi ye moto abeti ye loko basalaki ye boy mundele abimisi ke azalaki déjà moto malade abelaka déjà bana mama. Siko bokosa ndenge nini ba obolobi ke abomi ye ba obasali boye mundele bolobi wala siko bino boko bala susu ke mundele asali kop na la brine po babimisa ke ezali lukuta abomaki yete azalaki na malade depuis kala bandeko bana mama totalaka makambo tozoloba siko ba obafingaka Karine ba obasalaka nyonso na Karine ba obalobaki tozokende kofinga ye asana droit koloba boye te bokosa ndenge nini siko Karine na retour soki aye kofinga bino après bino bokoloba ke non Karine wana azalaka respecté Karine wana mosala ne kofinga Karine wana boye te eza bongo te parce que bino moko boyebaka te ndenge osala baanalyse na bino bokendaka nde mabe bosalaka nde bien te toza na communauté me boyebaka te ndenge korespecte pe moninga mosusu tellement ezalaka Karine tokende kotoka ye tokende kosala boye siko résultat ebimi balobi azalaki na malade akufi AVC akufi pona crise na AVC ezwaki ye siko balobaki ke la brine wana mutabomi ye bokosukela bosenga bolimbisa epai na ye olipo bosukisa pete bozo kotoka ye kaka bozo komema ye kaka na ndenga mabe la brine asalaki eloko moko malamu te ke mutu akoki kondima ngo aza na mobali na ndaku azokotisa mobali mosusu azobota na kati ya ndaku wana vraiment mutu akoki kolimbisa la brine aza te ata nzambe alola mpe akosepela na ye te asalaki mabe mais oyo kufa ya mobali na ye aza na ye innocent ayebi te siko boye osenga bolimbisa epai ya Karine ke pourquoi lobaki boye biso yo kofinga yo non bino siko bota liboso soki Karine aye korépondre bino bakolobake aza impoli aza nyonso boye bokomi koloba boye en tout cas communauté to changer moyen na biso ya kosalaka ba émission bo changer moyen na bino ya kotokaka moto ezala bien te lolenge boso kotoka la brine wana bozo bosana ke ye mutu atikali na bana Gianni ata aza na bana Gianni mosusu aza bana Gianni te me ye mutu aza responsable ya bana ana ifo bokende na ndenge ya bien po azala pe na nani ya bien azalaka pe azwaka pe azala na place na ye kwa azala bien mais soki bomema ye na ndenge wana mabe me bana wana pe akobokola bango pe bien te bino bokozala na esengo babotola ye bana wana bana bakende epai mindele bana ebele bana mama bakende epai mindele bana bango vie ebeba soki tomoni lelo basi bakomi na basi mibali bakomi na basi mingi bawuti na epai ya bamindele parce que éducation kuna bazopesa bango éducation te o mama akopesa o parent akopesa na mwana ye parent moko te akoki kondima mwana ye abeba me mundele azwi mwana wana kuna babotoli mwana azosala oyo azolinga kosala bakotika balobi etali biso te o banoir oyo so bawutaki wapi bango bazokosepela nango
siko de quoi est bon soki bazwi bino bokosepela nini bana wana babebi lelo lobi babebi eza kaka pasi kaka ya communauté pasi kaka ya biso bacongolais en tout cas tosalaka makambo ya malamu totikaka makambo ya kotokaka bandeko na biso eza malamu te. Merci la famille nazotika bino nyonso botala video na biso bo like bo partager bo aimer bo s'abonner pe na Noela TV et kosala biso bien makasi la famille na lingi bino pour l'amour de Dieu. En tout cas ezalaka ka moi analyse na biso to sala oyo Karine azokolakisa azokobeta mbela na ba oyo nde o bafingaki ye oyo balobaki mabe mpona ye Karine akobonga te yango azokolakisa eza nde bongo message wana eza bongo. Merci la famille nazotika bino bye bye.